Oui, c'est vrai, président Saïssa, il n'a pas au CP de la montée. Bon, pourquoi message est fouté et côté réseaux sociaux? Bah, misusu, bah, c'est au pluriel. Bah, ils ont au pluriel, donc c'est que basé belé. Et belé. Bah, misusu, bah, yaka awa makolo soso, di boumou, kibeka. Bah, c'est au pluriel. Yekuto yaka. Ok, mais ba misusu to mona ndenge ba ya makolo soso libumu kibeka. Atangi kombo nani? Ya mutu te. Soki eza intention. Est-ce que na passé si la yaka makolo soso libumu kibeka? Ba misusu ba yaka to mona ne ba. Ba misusu. Pluriel. Pluriel. Au pluriel. Ba mi. Mais franchement, na habité hein. Na habité ba analyse ngo ba mon na cerveau na yi. Ngai na l'intérêt à côté ya Bijou la rente. Tolo ba makambo exagiste. Gabriel a ko finga ba ko sa ba scandale. Ba vandi sakaep. Fuit mo bima président lo ba vandisier. O ya ko côté la Gabriel ya kana. Saïssa. Il paraît à cas président Fiston Saïssa. Zongela maloba Saïssa ya lobaka. Association bo luka bo vandisa Gabriel. Bo futaka e combien na fin du mois? Beaucoup sanctionné pour bosser la caïne. Merci. Merci. Au moins l'hypocrisie à bata théâtre. Balingana ate. Et l'omba frappa qui Gabriel. Ya lobby. Bosser la caïne. Donc ya toléré. Ba bêtise au Gabriel a les carana ba scandale a créé na réseaux sociaux. Ngana o banda to banda ba analyse. Bijou la reine a sali combien de scandales. Écoute, ce qui justice coûte à na besoin ba preuve ya kombo a mutu. Ndenge ni Fiston Saïssa akoki ko punir. Hein? Tout le babon non? Oui. Akoki ko sanctionner Bijou la reine pour afingi soso mais ils ont la précision de bakala ya batu nyos tout et le barakalunga linga lelisa batu ezaka mabe. Allô les amis, coucou, vous allez bien, c'est Stone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yara na biso zo mayele. Iska to yi baba question. Kuneza rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya ba to luka to yeba na to yara awa. Boya bele mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. On en zoata 0 centime. C'est sieste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, bande Komalandi, à Sarato la télévision, bino baye beaucoup l'émission Nangambu ya Top Media télévision, soyez le bienvenu. Ngai ndeko na bino frère na bino tadi ngala pa musala et bengi ngai une façon yo memela bino makambo linga mingi, une façon yo ko informer bino na temps réel. Cette émission est réalisée par Josué Miezi, le réalisateur complet depuis République démocratique du Congo en tout cas, tozo ko sala musala na biso, mais je vais inviter le président Fiston Saïssa Yaozwa Kitinano afanda wana. Je veux aussi inviter les comédiens Bazwa Kitiba Fandawana, aimons-nous réellement vivons. Le membre et la structure wana na kolukape moyen ba chana kiti to mekampe ko solo là. Et puis je veux encore une fois inviter maman Bijou la reine Azwape Kiti Afandawana une façon ya osala musala o nandenge elongo bani na kanti na attaque nanga. Vous avez compris que je reçu bel et bien maman Sarah Tola barob oyo alati na kanti je souhait oko sunganga bien que na pesi malobate mais oko baltwa caméra nanga mwa maman Sarah Tola une façon ya kozoyer de makoloti likolo pour et accompagner makambo nga nazo koloba barob oyo alati en tout cas ezali disponible ezali ba marque
ébélé pour toutes les femmes et aussi ezali pour na grande dame eza disponible ozana Kinshasa ozali na Poto ozali na mikili nyonso en tout cas so contacter na ba numéro o eza awa ba robe na yo ekoma sans problème ba nyonso bazwami na mboka ya États-Unis Mama Sarah va se déplacer bientôt à koya na ba robe wana ye moko en personne alors il serait mieux ya ko passer ba commande na bino na ba numéro o donc eza wana comme ça yé ba été tino longwa Kinshasa nazo kinde no kinde na autant d'Europe pour autant de personnes donc livraison gratos donc Kinshasa en Amérique des kin aux États-Unis livraison gratos donc comprenez cette façon il y a Koluka moi il y a quoi accompagner bino maman Sarah voilà là c'était pour le corps de maman Sarah et je vois maman Dinana Dinana la douce maman Dinana la douce na film kitoko oyo na combo ya Opusa en tout cas c'est un film qui va surprendre beaucoup de personnes un film rempli des émotions na moni maman Dinana na trois figures na kati ya affiche oyo je suis à Tchelibiso de éviter trois figures wana ezoko signifier nini ezoko laksa nini message nini ezali caché na Opusa en tout cas allez encore une fois vous abonner na DD Télévision vous ne serez pas déçus et lorsque je parlais déjà de maman Dinana je vois encore une fois maman Belle-Vie Kondi Poutine ya écriture ya mboka na biso en tout cas nous recevons les appels et encore une fois félicitations Belle-Vie Kondi pour ce film il y a ma belle-mère Ursule Pechanga tu as fait couler mes larmes hier dans le 5e épisode non tozali na ba artiste tozali na ba actrice na mboka na biso o bazoko mériter mosala na bango nous sommes au-delà de 217 000 abonnés c'est grâce à vous bande kobo qui ne s'abonner encore une fois na Belle-Vie Télévision nous continuons à faire notre travail il s'appelle Sarah Tola ce qui est le langagement avec le réalisateur Josué Miezi tous allons nos transitions il y a film na biso il y a ma belle-mère et puis on se retrouve tout justement après merci non là Pongi non la mukala mokili mosusu après ton ordre normal la zone la mokili normal on azali tu go dans tout ça pas tu vois le bani j'étais na biso ah le bani dini parce que le comme tout monde a tikali figé après un moment a zongi normal et comme on dit nga nazo ko sele makambo yi a reconnaître té et le moment na moi mokibwe on a cause ba 13 ans so que belé 14 ans on a mokali boso na mona kaisa mokolo mabokilo na nga yaka awa mona nda ida kai na adresse ya ko tiketi awa na ndako elle était polie mona ngo ba coup de français ote bébé oyo a haute éducation bien akina na epe bon elongi mutu moko eye na ndako obosa na aussi rapidement té mais laisse tomber mona na koma camarade ya mabokilo na nga ba sekaka ba binaka mona on dirait zela non mabokilo na zo mona ngwa ah na zela ka tuni ke na le adresse bo mona na amemi yo l'accès adresse awa maman ba camarade subitement maman na mona 14 ans la fait 14 ans ko na belé 13 ans mona on a coûté na ba réaction sur na ndako oyo na turbo na bando tomoka maman na kota est-ce que na éviter non il sait quoi dans tout ça les romans le makambo na nyosto yo moko o penser que ça neti ni na penser que ça neti ni maman penser na nini non penser na nini non yibati on est sûr que ils a le cas na lali na mokina moki mususu au film au vient d'auto ils a ndoto ils a réalité ils a nini ils a histoire ba obetela ngai pa en tout cas na yibati les rosola na yimoko lo banani ayebi bakamona lo ba y a ce que tu vois des fois sur la lobile likamboé a tomboki mais il faut le tout sur la nez atali qui n'est à moins ça za gentil tu sais que turbo bana to lingana mobali nanga o savoir liko nanga te jamais tu vois comment ogangela nga sur la lobile likambo fana kanga monoko et comme que ceux qui na moni moyen te le quoi ils ça moi boye na zonge pa na biso jusqu'à ce que ceux qui comme pembeni pa obalanga po ya ko balanga pona ya awa nana lobelanga kamona te obalanga bana da yebaye et puis c'était lui qui a voulu que na vanda awa tout ça ba démarche nyoso biso mi balé tant le banota la boy a comme moi so sengi ba chantage genre qui on na salon na tika na chambre ou soit bongo na chambre ba ko za ba ngo simbe ba non je suis fatigué oh mobile nga tika ko bananga te na ko mona makamona ndako nako ya pe bona kuti tala nakuta na ba photo nanga babaloli autour na ba baloli ya habité
C'est qu'on a bien, na ndenge yo mona makambo ndenge ezobalukela obongo. Hein? C'est bon bien de m'expliquer. Ngai pe na ko pesa na ngoka conseil, mais non pe son disco solution te. Parce que yonde mutu faut luka solution. Luka moshi. O lukela ngo wapi irsil. Na ocha kimena mobali nanga na luka tozala en bon terme, en harmonie de tozaki na tiobo. Mais oyebi o nyonso to yozo mono eza da kolakisa ke eloko moya mabe mbuma moya mabe déjà kotiawa mama Bible dit une femme sage bâtie. Maman, je vais bâtir comment naza awa. Na femme la nanga. Ah. Femme la un pied dedans un pied dehors wana te. Na tonga libika omoni mokili so eza kimia. Batu to ata bandeke bavanda kimia. So pe to koti na guerre. Ya Simba Manduki. Simba Manduki, tika distraction, poso obimi awa. C'est que libalo ekufi yo. Na comme la suka na so ibate. Te suka na yo, yonde mto suki nzamba suka te. Ibate. Mabokilo ngai na linga loka mamilo. Na mona ki na benga ki mabokilo tipo na mona ki mama na nga. Na mona ki mama na nga. Na biso ke nga na koma pena mbanda na ye. Oyo so nga sala ka ezala kama. Heureusement kuti mama zakata mondamba wati. Emo so ke na oyo mama pa yeli na ndenge mo so na nganga moko wa. Nasi nda etranga na zaki ya juwana na zaki ya mkoni na ona yaka abwe na kutika maakuluta zo kumisa kaka koko na biso abanda ola na mai kande koko na maondola na mai na ndanga kindoki kaka ndenge yo pelala na se tolo na se. Je sais pas. Solution ya nyonso ezwa maka na ba genou ya éviter to ngolelo siko olela nani yoko solution na mai ya miso. Lila Nzambe. Lila Nzambe, lila na losambo. Solution me pesa meloka na ba. Je na harmonie, je na ke biso bien, je t'ai évité. Eza ki bien mobile na ngai. Mais rien n'est éternel. Oza ki bien siko e baby. Lokola e baby luka Nzambe. Lila Nzambe, yebisa Nzambe ke yo boy ndumba, yo boy des autres, yo boy ba politique. Bonjour. Comment ça va? Ça marche pas. Nous sommes en train de faire maman nga muna ndeko na mobali bébé ke tozala na complicité mo benga tiro banda mama kota ndako en tout cas na accusé te na bisoka banda mama kota ndako nga tiko tiro koma kaka Irak tiro kangela nga te nga kutu tio na meko sika ba tiro za mutali bosi obonda nga tata za to mais le tiro akomi nga ba muke we tiro s'enflammer eloko elekela nga Karine biso c'est mec na ngai tu vois singa bina keni et pas na biso okinde na kende aluka no abongisa malema ti jusqu'à ce que beaucoup après yo balanga nde boya kona kosonga awa na tika ko lobanga likambo na te comme le fonga na sina silika na biketene na bima bito obima te tina ko sisa mbonga libala asali ni moi mukebe moi muka yakana mama boye ayaka na sa episode pelika mongo mona ba 13 ans na ka otika mama mko mama ya mona koma na camarade ya mama mona benga mama abenga ke moski mona na benga kuta abenga mobela nga turbo ako banga na loba boy turbo bina zo koseleba na mona bakamona mona ba film na mona ba film ah wala na mona ba film na mona ba film calme-toi non mona ba film mona na mona ba film d'horreur ba film d'action nini ezaki ndoki eza ba problème spirituel ezaki ndoki mama ezaki ndoki na yebi na ngate na lobi ngote tanti Karine so yo mona ke na zem poli mais makambi faut de fois il faut appeler les chats par son nom o ezaki ndoki o ya normal te tika na to la makambo na malembe na moni pe loko yo bima na ndako awa te pona personne kende ko pema nanu basi sana makambo ya ko bala yo omoni ndako kota na ndako ngana mutu na ngato mona eza lokwa déjà basi babala yo ezo sanga ka biso to kende to sinisa makambo calme ngana za leki ya cho
après tu vois un gars. Dans sa décision, la place n'a été mais pour faire raisonner. Hein? Maman, ça maman n'angaï, maman n'a pas biso. Mais n'a jamais toléré Bouzoba. Calme-toi, s'il te plaît. Comme ça, la beauté pour malade, comme qui on m'a d'abord. Ça prend attention à vous. Voilà, il passe à l'angaï, maman, camarade, n'a pas camarade. Na bakamana ezaka bandeko na ezaka jita ezaka bezi na mobile na ngani mtako mali pasa na ngana mama biso na batute Karine. Je te comprends, s'il te plaît. Calme-toi, ça va aller, ça va aller. Hey maman, ça va aller. Maman ngamna insiste que ya awa. Ngamna pseti ya maman. Merci. Na ukalo kanzo mami lo mama zeloni. Maman tira merci. Aussi ça m'a loba. Mwinde ma Karine alobi. Nzamba yebi motema na yo. Ya opesa ndekone conseil, mais ndekone muta o décider. Décision izaka na maboko mobali na. Sikoyo, pour décision ezala favorable na yo. Ngana oyebiso tia mabolongo na se. Ngana oyebiso luka nzambe. Makambo eza ba problème ekomi spirituel. Ozomona makambo ezaki na A ekomi na B, makambo ezaki na C ekomi soki na nini. Yo zo continuer ka olela nini. Voilà, merci beaucoup à toi, Josué Miezi et Tozongi Awa. Hein, papa Bovik Maswa. Hein, papa Yaba Nebele, papa Yaba Deborah Maswa. En tout cas, Nzambe Azalana Bino. Un grand merci encore une fois à maman Bijou Nketani. Maman ba 90%. Bon, on a papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous, maman. Ça me va trop au cœur. Maman Bijou, Ozali Lokola Alpha P Omega. Nzambe Azalana Bino. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, maman Émilie Seti Maïnga, une maman avec un grand cœur qui a accepté d'aider, d'accompagner ma personne, des minunions, orphelins, na ONG La Vie d'Oezoami na Kinshasa, Nzambe Azala Nabino, Bertin Konde, Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, Wana na Canada, en tout cas, Nzambe Apambola Bino, Nzambe Azala Nabino, et pourquoi pas maman Yvette Mbango. Voilà. Elle s'appelle Saratola, Nakanisi, Boutu Kolanda Wana, film Nabino, ma belle-mère, en tout cas, Ursule Péchanga, je ne savais pas que tu avais encore des côtés moko cachés ya mosala mais ici bozo kopé ça le meilleur Nabino Nathalie 3 épisodes déjà côté 5 mais les 3 épisodes ils ont tellement malam on a décrit moko au-delà de 100 000 cas. Donc au-delà de 100 000 vues en tout cas Nzambe azwa lokumu je suis Miezi tozali na mama Sarah une façon ya osala musala na biso na ndenge esengeli mama Sarah na peso na nombote bonjour maman. Bonjour Tadi. Bonjour na bande konyoso ba olanda biso très bien et bambote na Jenny Beta industriel moi ça pembe l'honorable l'honorable bambote na yo et pourquoi pas na président bébé pourquoi pas na la présidente maman Nathalie Amélia Mweba la privée de Orlando Domingos depuis Japon babi ba fanatique histoire fois déjà zongi ba live et on va noya plus et on va noya mais après parce que Nazo m'a fatigué. Je suis pas tellement qu'à la média, na ba business, na ça va course journée mon Mbappé na liété. Tant aux on anda comme ka sur ça live exact. A contaminé pe na ba tu sous na plateau. Ba comment vivre ka bon. Donc tant mieux le kana travailler awa na salipe live awa et na sale émission awa na salipe histoire vrai. Mais il y a des moments où il va temps libre ça, on a mandoko taper ba live, to bando ça ba live ba histoire vrai. Na moni bon maman Gina Amat monter ma papa Aaron Amat Dubaï, j'arrive. Un grand merci à toi maman Gina. Un grand merci les sous na papa Edi M Caresse paix. Papa Edi dérangement Uber ezozonga. Papa Edi na aéroport de la taxi Uber ezozonga. Donc, un grand merci Susuna Pamela Kabeawetu sur la poto. Pourquoi pas na Edish Kalala sur la poto, maman sur la poto, Pamela Kabeawetu, c'est la Kiki la Rose Bonga, Eliezer Khan, mon fils le banquier, Sarah Aboué Dalia Onyema, l'américaine, Debo Bouchab, Sol Yabambemba, maman Makia Kumba. Madeleine Aketa, Fatou Dukanti, Angelos Caruana. En tout cas,
alinga bino nyonso mingi et un grand merci pe na famille Libota au peso soutenir ngai. Ouais. Merci Nabino, merci en tout cas na fanatiques nanga tout, abonnés à Sarato là parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas mes fanatiques, mais ce sont mes abonnés. Oui. Donc mes abonnés, beaucoup de respect pour vous, mes fanatiques aussi. Yom total a nga mingi, mo s'abonner na noté, vous allez mieux au s'abonner. Nabi que na télévision, c'est une possibilité de s'abonner à la télévision pezala. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux partager même au téléphone parce que la télévision moi partager ça c'est la seule moyen de nous soutenir. Donc merci. Merci beaucoup Maman Sarah. Barob disponible hein, papa t'a dit à vous Roloba. Barob est disponible partout dans le monde. Donc ça dire papa bena alingaka moi sinayi été moi boy. C'est-à-dire père olingaka mère ndeti babiso batadi ngala pa boy soto zala na ba mère héros na États-Unis ou bien na ba France dans les kina sala même ata moi 45 robes. Et pas Maman Sarah, c'est-à-dire faut la gazalaga. À un moment, oui, pas te pécho na au moins un mois bon y a ta ma puta. Yango na yango oui. Et solo là, baby qui na dit dans zara solo a solo la jean, a solo la coupé, a solo la jupe, a solo la robe. Voilà. Tu comprends? Grande dame ko là ta no robe na ki to li papa na bien sac bien kabelo no milai. Donc c'est le qui na mo. Du colo nango soza insensé tenzami. Ba robe ba ange bazo protéger yo. Ba robe est partout, ba robe est partout, est disponible, mais sauf que bateau bazar à moi avantage ils ont quoi Amérique livraison gratuite. Oui parce que you is parting you coming is here. Me I coming is America. I'm coming is Europe. Voilà. You passing your command I'm give you is livraison gratuite. Yes. Donc livraison il y a ba robe gratuit au passer commande na yo. Na komemela yo yango parce que aller na ngana ke dala ngana ba koli penza te da mingi biloko ka batso basengi. Donc na komemela yo e kokomela yo e pa na yo il est temps. Ko benga ngana États-Unis te ke Maman Sarah aux États-Unis na luka robe te na zala ngote. Ba robe nyonso na komeme ko zala ya Fulani, ya Laetitia, ya Nadège donc eza calculé. Au sali commande na yo, au sepeli a Maman Sarah na lingi modèle mikolo tout na lata ba robe. Oh yo mon a cause à l'ango besoin na yeli yo et puis ba robe modèle évasé boye et senga rango taïté so zara munene le rwanga bataille nangeza bataille essa bataille emeza bataille nyonso eza osali ka commande na ofuti mbongo na yo robe na yo et kokomela yo. Donc message est. Merci beaucoup. En tout cas, bah modèle les alliés belé. Donc bah divers modèles les alliés et ça tellement ébélé et ça c'est pour mettre le femme à l'aise na beta na bango. Voilà Maman Sarah outu ko landa bongo film na biso ma belle-mère, mais d'abord avant tout comme na ma belle-mère un mot d'encouragement et pas ya maman na biso dinana oyo aussi azo ko ya pena na ndenge pena makasi 3 films par mois. En tout cas c'est pas donné à tout le monde que cette femme avec ses propres efforts na ba moyens de bornaye azo continuer ko œuvrer. Bango to féliciter bango kaka. Soka ça milo malamu, faut beta maboko, faut ko applaudir, ko féliciter donc tout ça on a pour nous féliciter bango, ba continuer, ba travailler, ba tala bande comme sous libanda, ba boka misu pa ba nigérien. Et au sala bango bien ngazo c'est pela déjà liro ba OK nango. Déjà kitoko na tala pe ba film président Bobo, kitokos président Caleb donc ba avancer, ba travailler na bango c'est ça. Tolingi polémique loyale, tolingi comparaison, film à Bobo, film à Caleb, mais tolingi te que Bobo ndoki, Bobo non. Ça n'a pas de sens. Niveau on a tout ça sous on a des surtout on a niveau professionnalisme. Ce qui si la salle film est qui to côté, to lobby est qui to côté, c'est ainsi des critiques parce que biso to za média to critique ka to kumisaka. Très bien. Donc c'est un peu ça. Voilà, fille-mère autour de tableau oyo. Fille-mère, belle-mère. Ah, merci beaucoup, maman. Donc, ma belle-mère, au-dessus, Kolanda tableau, Oyo, maman Ursule Péchanga, maman Zita, et puis ensuite, maman Karine Pala. Quand tu regardes ça, message Yo-Uti Kolanda Awa, en tant qu'une femme aussi, en tant qu'une maman, commentaire Nayo et Koki Kozalanine. En fait, et puis si ka passe et puis si ma wande balobaka moi si ko fungola ba porte d'entrée na mariage té très bien
olingi maabokilo oui zwela maabokilo ndako ki yo kendaka nde kotala maabokilo parce que comme on a un cas problème t'as dit tout ça ba africain ata kindoki te ata na ninga normal mama mo bo abota mwana ye mwana eta musatikala osombele lupangu te au fur et à mesure bo vana mama ona ndako mo so ba sombele lupangu mama na oyeba oui et ça les bi muta passe comprendre et ça les gars encore ici moi non la banda oteka mapa ti siko tadi la jalousie à permanente ça se crée oui maman na koko ma jalouse na sa jalousie on a comment nous cas détruire mariage vous comprenez donc pour éviter tout ça tant mieux de garder la distance ma bokilo na ina tikelo bloka kolia na ina servir yo na ina oui mais on est toujours en distance chacun portera sa propre charge donc c'est un peu ça ndeko peshanga azapunda actrice oui aleli singa pesinga mawa mais yemo mutafungoli porte à détruire mariage nae parce que yazaki na bolingo yango balobaka bolamu pe bomisaka ah oui oh ya sala kezaki bolamu souci ya omona maabokilo mais bolamu ebomisi komeli nga elelo mobala che la porte na mama nae po atikala na mama nae na ndako donc eza histoire moko servir biso leçon était apenda biso na ninga mabete toko rejeter ba maabokilo te mais ba maabokilo pe bazara ba obstacle na ba mariage la majorité ah oui baza obstacle pas na ninga kindoki so ndeni mais na ninga kibomoto ka ba koma obstacle très bien ata mobile no uti musala eli o voiture sika do yenga komisa neti mwana na koma opese ba cadeau ndemo akoma neti mobile so opese yazuide et comme il batembe tout donc ça sert ça passe tant mieux azaka musika très bien azaka musika bosunga kaye bokibola belie bosaleli boko salela mais ko poussa pembeni za risque donc courage na peshanga assumer lukara nzambe parce que na minute on a solution te lukara nzambe nda on peut solution. Très bien maman Sarah, lorsque tu as parlé de ça il y a eu une question et traversé mon tour nangai. Et en azonga sima na ba 4e épisode Tirbo azokoloba ete ngana zwa yo poya a to fanda nani Ursile albi yo obano forcer nga ya ko forcer po ngana longwa et pas na biso na ya awa to préparer makamna biso ensemble jusqu'à ce que tokobala na plutôt continuer vie na biso na boya ka kutu o insista na bandenge nyonso melelo okomo yebsanga na bimana kendeti jusqu'à ce que okoma prêt pour obalanga. Est-ce que d'abord ezali malamu une femme qui se respecte, une femme qui a de parents, une femme qui a une famille babali yote nini te ba honorer yote mais mobali moboy alongoli yo et pas ba parents na yo parce que alingi yo mingi alongoli yo po oya et pas na ye bo fanda na ye pendant que nanu abala yo atane loko mokote. Est-ce que ezali bien réfléchi de la part ya Ursile Peshanga pour lelo abanda kolela onions mabale belé na Afrique salama bongo ebele pe ba konti bana basi na baona ndako babala pe bangote. OK. Mais tu les loba na ndako baboti pe na bana. Donc eza réalité ezala nango ezala rappel sécurisant d'autre côté que ana fanda place pour na mobile nanga to bandosa makamna biso di bala to di bana biso malé petit donc na mariage. D'un autre côté eza illégal oui. Mais le quoi biso ba africain comment nango ko le katadi ndo mona ke famille pe bike ya bala été mais ba komanda ndako moko ba couple bongo eza ebele ba famille pe ba yaka otala bango izala nango mais ce qui peut toke na concept ya ke ba yokana ki ba vendre ensemble ba ba nosomba blo na bango ba les a pe sécuriser et la sécurité ça qui m'a bêté mobile pe pour mobile pas changer idée. Très bien. Moi si mon pako langue c'est pas changer pays idée. Très bien. Ngana na ebite so ye ko mama na bible ke moi sta mobile po ba yeba na nzoto ba vanda place mo ka fu ba balana. Mais so ye ko mama bongo eza risque yango le loto mona ba couple ba balana dora mobile en impuissance sexuelle. Moi si on en vivre. Moteur eza quand vroté faut ba tia ba. Yo ba ke moteur eza quand vroté mais so yo ba tindika. Ba pas moi na bato. Au balier pour respecter la Bible que pour yeba na nzoto ka na mariage. Siko bokomi kuna moi si tam so esa la raté to mobile ne sala raté.
Monique va bloquer wana créera ba scandale. Ba scandale oui. Ça na ba réalité belé oui. Tant wana nyosto a fiançailles. Pourtant oyo dingina peshanga ba ovanda. Eza lo ata fiançailles. Ba ça lo ba ta na banga fiançailles ba balé. Ba osomba ba bloquer na banga ba mariage malemba. En tout cas, eza ma bête. Na ninga coutume na biso ba mabala la majorité sur 100%. 80% za mabala ya katu vanda. Okay. La famille peut soutenir. Ok. Papa ça t'a $1 té. Ils allaient à nango. Mais l'accident est illégal mais ils allaient à nango. Très bien. Quelque part peut tomber nango comme légal parce que babiso va ina mona ba pendant 6 mois ba considérer bien comme moi c'est dans mon bali. Boza marié. Donc mais ça non signifie na papier mais quand même l'état reconnaîtra quand même deux personnes yo bah comment ensemble. Donc c'est un peu ça ils ont ma bête. Très bien, voilà mesdames et messieurs, c'était une façon il y a ko moyen il y a ko beta moi en plus de vous apporter biloko bino bolinga kamingi. En tout cas, nous sommes là justement pour faire notre travail. Boyinde tozo kende malembe tozo ko analyser ba fait o ezo ko présenter na miso na biso. Après ça maman Sarato là touti comment na note moko ezo ko circuler na réseaux sociaux oyo ezo ko lakisa ete maman Bijou la reine o azali pe moko ya ba comédienne ya mboka na biso azalaka pe parmi bandeko o baza na association pe ezo ko sangisa ba comédien. Le président ezali président Fiston Sai o azali papa ya bana ebele. Mes réactions ya papa Fiston par rapport ya ben insulte oyo ndeko na biso Bijou la reine a tenaki et pas ndeko na ye maman Sila Bisalu et saliete basangana po baluka moyen ba sanctionner ye. Mais ce qui est grave, sanction nano ebimité mais fuite ya information na lettre ebimi na kati ya réunion et se retrouver na réseaux sociaux. Réaction na yo ou analyse yo koki ko sala lokola muto abwanya e koki kozala na niveau nini? Déjà, pour le bac Bijou la reine a fini. Yo mon yango. Ah finga maman Sila oyo est créé ba makambo nyonso. Alobani. Alobi to monana ba oyo babaya bataya ba soso banina banini. Atanga kombo Sila. En tout cas atanga kombo na été. Atanga binake Sila ya kata ya soso atanga. Te wana nde na yokango te. Mais écoute, ce qui justice ou t'as besoin de preuve, il y a combo à montre. Dernier ni Fiston Sai a koki ko punir. Hein? Tout le babon non? Oui. A koki ko sanctionner Bijou la reine pour affingi soso, mais ils ont la précision té. Bakala ya batu nyos tout elo baka kalunga linga le lisabatu ezaka mabe. Nani nakala na zara kitoko kalunga zwaka emo sai chakala nae chakala sai utala chakala ya kalunga chaba kala na bango tu omona ke bakala ya batu nyonso ezala kitoko te. Très bien. Siko soki abiki ya yaka makololo kwa soso sans kotanga kombo a mutu. Bon, na moni place oyo question on peut faire au chango il paraît. Non mais tout ça il paraît te obi maman na biso Bijou la reine a finga ki maman na biso Sila te faut chango il paraît maman na biso Bijou la reine a finga ki parce que na mona nga ma finga te so esa phrase on atala kango que batu nyons tu bayaka ba misus ko to mona nde baya mukibeka makolo soso. Oui. Attends comment on. Mais l'intention. Ah, toi, on a l'intention, il faut faire. Toi, on a l'intention, World. Ah, toi, on a l'intention, ce qui est l'intention. On sait que si la yé mon ko fa que justice. Justice n'est pas notable que l'intention est Bijou la reine. Isaki nini est-ce que nakati wana bendisa si les a poto kantaka obo que la sila wana l'état. Mais biso na média to vivre na ba fait. Ba propos na e alobi ba misusu ba yaka to monane ba misusu pluriel au pluriel ba mi mais franchement na ebité ba analyse ngo bo mono mtana cerveau na e
ngai na intérêt côté ya Bijou la reine te tolo ba makambo exagiste Gabriel ayaka kofinga bato kosala ba scandale bavandisaka ye fuite mo ebima président lomba vandisier oyo ayaka kokotela Gabriel ayaka nani saisa il paraît zaka président Fiston Saisa nazongela maloba saisa ya lobaka association boluka bofandisa Gabriel bofutaka ye combien na fin du mois boko sanctionner pour bosale la kayenini merci au moins hypocrisie à bata théâtre balingana te elomba frappaki Gabriel ya lobi bosale la kaye donc ya toléré ba bêtise au Gabriel alekaka na ba scandale créera na réseaux sociaux ngana o banda to banda ba analyse Bijou la reine a sali combien de scandales jusque là non te ka on ni ba ngba cheka so pe Bijou la reine a sali scandale mon corps beaucoup lekisa pe nanti bozela ça pe deuxième soit bo blâmer mais eleki à l'interne que Bijou la reine so mais qui sous mabe combien de Bijou la reine Gabriel Kate bato belé ya ba comédien ba ça ba scandale bazé belé ba sanctionner ba moté point parce que la misusu bazana kati ya lisanga wana te ya mon réellement soki bato basu bazana kati ya lisanga wana te yesa isa ya za lisanga na ya ko sa analyse ya lisanga ya elombe ponani ya papa elombe pourquoi so ya za lisanga na ye e alors nga na bana nga yo pe wana bana na ngasko na opinir bana na nga yo oye koloba na émission ke osaela ga nini pour pinir yo vandisa ye o chaki misu kuna pourquoi o moni ki za makamba ba tendance en tout cas pour ça ça o rolimbisa nga me nga pe na osaka analyse nga moni na nga tendance oui amoni na nga tendance parce que nga na landa ke mission Bijou la reine était dans une émission mosuwapi mais nous apprenons aussi que émission a été supprimée, retirée de cette chaîne. Ezaki na chaîne ya film. Ouais, j'ai mis il paraît R Makambo et Leki lokola incompréhension ezalaki émission tournée avant message à pasteur de la foi et ko tapé dimanche na tongo makambo nyonso ya pasteur de la foi et les gars les après on est là on a ça quoi actualité to l'exa les gars je la na meminga parce que ba qui paie et monsieur côté après voilà sikoyo ndenge ka makambo dans les gars qui nous apprenons qu'il paraît cette émission a été retirée basenga ki ba supprimer émission ana du fait que je m'ima aussi Azali parmi lobela ka mama Bellevie yepe nani mama Bijou pe a lobela ki na kombo ya mama Zela pardon président lobena nga ofinga mateni boso senga ba supprimer pe émission te. Là ça dépend d'une personne de Komosusu parce que nous apprenons que il paraît dans la confirmation il paraît c'était le bureau il y a ce qui a maman Bellevue bien il paraît tout cheka entre parenthèses de tout l'exaer ce qui eza pona message on de kona biso apesaki maman na biso apesaki ke ba misusu ba c'est au pluriel ba eza au pluriel donc c'est que basé belé ba misusu bayaka awa makolo soso dibumu kibeka ba c'est au pluriel yekuto yaka ok mais ba misusu to mona ndenge baya makolo soso dibumu kibeka atangi kombo nani ya mutu te soki eza intention est-ce que na passé si la yaka makolo soso dibumu kibeka parce que bilo mususu etadi e concordaka na passé ya mutu ya lokwanga ba mutakolo ba misusu ba yaka internet basuki bakata na ba keche pola mutu kamore pola ya blé ba moyo lobizana ba identifier ba mo Sarah siko na mon identification te dibumu kibeka makolo soso donc soso pende comme synonyme ya sila ça me dépasse comment mutaya lobi ba propos na e o eza na précision ta lobi lora liboma
bozwi yango mpe bolingi borendre yango bapesa yango vie vraiment eza makambo ba tendance kaka nde na ucholoba ba comédien balingana na bango te ngana esaki oke bati kokosaki o ba journaliste nde ba osala bango potanage ngana zo moni bato bafinga bato na kombo asila nazo en vouloir bango te parce que nayebi ke sila mutalingeza bon atinda bango de botika na bino ko yola itabiso ba journaliste bazo panza te bozaka na sima na biso ko panza ndeni bino mo bolingi pete taneti boy. Oui, c'est vrai, président Saïssa, il n'a pas au CP de la montée. Bon, pourquoi message est fouté et côté réseaux sociaux? Yango batukuto batuni na nos décisions et bima kiteme et bimi déjà et pas ya ba chaîne oyo et supporta ka maman sila. Oui. Natala kiango. Oui. Ba sanctionner botala message. So toucher sila au toucher nani président Saïssa. Yango wana. Donc ils ont tendance. Sko bino moko ba kondi, bino moko ba chef, bozana nuna tendance. Bino moko ba chef, bozana nuna bozo apporter division na kati ya groupe. Bongo ba mbolombolo. Ngana lobaka tadi moni makambo. Pe ozala te parce que ba misusu ba profiter na mbutu o. Misusu ba otala na mbutu. Era ba misusu ba tala na silence. Très bien. Zwaka ba journaliste ba koni foati na biso ya réseaux sociaux ba chaîne na bango ba na contenu te exact oui OK ba to ba yebeli ye asala ba émission tel ya na monte biso za ba contenu ba biso na ba analyse abi ke dossier mo ebimi a photo yo kana on tadi na Sarah ba oloba na ondeni on comprendre au lieu que ya koyaka kolobaka kofingaka matin midi soir. Ils ont un sens. Très bien. Ils ont un sens. Donc, ngana au monde na oloba na président Saïssa. Ouais, ala l'axi tendance naï. Mais côté penda ya ro sanctionner des bijoux la reine, na moni nanga ba propos diffamatoires. J'en trouve pas. Mutu koya makolo soso libumu kibeka kala na biso tout non eza mabeto ya bienté. Na biso bato ya télévision to ya bienté na bino bato boya maboke boya bienté na ba fali ba musicien ba ya musique ba ya bienté faire écoute n'en parlons pas yo tuna fali choko wana ya aya bile izakenda bi elimo et bongo jibe mpiana na moni mikolo ba cheye na ba linette moko na tsaka yango na biso ba ya bienté so sa fali sko tuna ba arabu wana banda okanga wana ikenda wapi au moins que mutunya sto ya bienté très bien ouais mutunya sto ya bienté so que na batwana tout au moins que ba ya bienté faire pas ya bienté faire pas ya bien donc mutu faire azara na taille libumu kibeko ebi mukuse siko oui à l'époque azoboa kanano lokola animateur tala libumu loka batabandundu mukuse té mais okomi kuna ndenge nini te okomi kuna ndenge nini ça retirer yo de retirer nga na retirer donné rating me you rating your parole no this you good. Is rating me no good yeah no good I see yeah faire égola I coming is easy suki wana osote no I completed yeah faire égola I coming is music is kurusetiwe yeah kurusetiwe you comprend yeah is kurusetiwe is kibamfumu yeah is papa de bandundu oh non mais retirer I retire yeah thank you oui continuous I continue. Yes. Batu nyonso baya matala. Otala Fabregas ndenga yaka. Na ebisio okolela. Okwa tenten. Mutaya kitoko azadi. Wera son tala lufila ti aw. Donc kala na biso nyonso tadi bat batika non contenir bijou la reine rigueur parce que bijou la reine ndenga zawana na moni omoni tadi ana mafinga mususu e bandeko nanga. E mafinga moko comique. Eza lo roi soto zinde ba finga pape lombe ebembe na yo elombe ndumba bona boy makabebele ba finga pape lombe eza kitoko te mais il y a des mafinga ba benga ngo comique ouais so ba bino makolo lo roi soso e comique
so babili bumukibeka ya comique mais so ba comme ofinga yo mama na akufa yo no obimana mutu boye elombe wana abebisa ba via batu boye akufa na ye. Aujourd'hui maman Sarah, parce que après ça aussi Bijou la reine, c'est une femme aussi qui mérite le respect. Le kola kaka mama sila. Le respect au maman sila, il faut bisoto pesaye. Et ça même respect au pe bande connu, il faut pas ça Bijou la reine parce que aussi c'est une femme yamuto. Nous avons vu. S'il vous plaît, maman. Kasi. Toza opposition. Ouais, kasi tata moi c'est ba. Kasi ouais, ngana c'est de ça question nangai. OK. Cette femme aussi a été humiliée, insultée, tina seconde moko yasuka. Avec son mari, avec même ses enfants, avec même sa famille. Réparation nini papa Nabiso fiston ça qui est un papa qui est censé être au milieu du village pour bananaemi balé. Ou bien moi nanae selon ba rumeur que a fini moto makolo Québec libumu Québec makolo soso et je sais pas ce qui peut à l'obina président ça y sandenge babando lobana président fiston ça y kala je ne sais pas et à finga miti et à la fin vous prenez une décision pour sanctionner cette personne après avoir insulté ba fingi ba fingi ba chosifier sur la place publique en fait ça y alingaka apprimé alingaka gloire mon boy pas ba comédien oui parce que net ça y a un groupe théâtralité à ça sous ba film mais tatika ta publicité intention na ezani ni comme président et association ya ba comédien yé mon kaza sous sur scène wana penga na habité c'est quoi l'intention parce que même joueur soit tiki balé pas comme à niveau ya gérer ba joueur il faut comme un coach ou bien entraîneur ou bien à côté na staff technique na musala moko sala yesko atika théâtre azana pièce monta sala kao banzonzingo ba filmer a comment ne muta publicité so iko pa prester yeza mbongo bien beti skoyo l'association c'est dit à quoi justement pour sanctionner. Non, peut-être pour nous sanctionner ba comédien, le cola aza comédien pour nous sanctionner. Il y a papier l'homme so il va ça il a Gabriel Nini. Ce qu'on y est pas au ça il a Bijou la reine Nini. N'attend au ya au sanctionner pour Bijou la reine à vivre ndeni. Yango tout na président l'homme. Ceux qui vont sanctionner Gabriel à vivre na émission à vivre na ba gag ba nzonzinge ba invitation nyos na ngakindaka. Bossa la kaini pour sanctionner. Est-ce qu'il y a pas ça la Bijou la reine net ni pour sanctionner? L'association wana ya bon webi à chaque fin du mois ba pesa bango. C'est quoi l'idée aux la président et association moko boye o yozo partenir sous na msala wana te. Président oui. Président groupe oui, association oui. Ce que yoza na kati ya théâtre te. Mais oza président t'as dit oso mona muto azala jamais musicien ayebi musique ta oka musique te na peso exemple auti kamba la moko ndako na bangwa aye bon ale na zawa na komi directeur artistique te baboya au travail à soutien ça c'est à travailler à terre aza un groupe théâtral te est-ce que ba ke bato bazo jouer les mingi ba gag o ils ont travaillé bon travail so même na scène aux asu na scène te t'as dû travailler à souster skoyo na ebite na groupe on basola kama sola so mutakufi ndeto sa cotisation apparemment ils a groupe moi bandengwa biso to luka moyen to ya manan no président fiston ça il s'est poto tout na série o ya ba question nyonso o parce que la NTPC a été beaucoup de fois critiquée par le président Fiston Saïsaï. Mais aujourd'hui, papa Fiston Saïsaï a comme président, il y a structure moko OP et autres sangisa ba comédien belé batou yamaye les belé. J'aimerais faire une émission avec le président Fiston Saïsaï. Tant de questions, mais
pour nous présent fiston ça bon ça aussi je le dis devant la caméra na comment on ndeti ba comment na batu na bango moko boy fo ba yamba bango boti que la biso porte on a pour les parce que ici il y a une question. Oui, on sanctionne aujourd'hui maman Bijou la reine, mais maman Ursule Péchanga aussi azali parmi Maman Ursule Péchanga azali parmi bana ya papa fiston saï oyope azalaka insulté d'une manière impossible aussi na télévision et yebani maintenant na mona réaction mon côté ya papa fiston saï parce que bango nyonso baza bana na et j'apprends même que maman Ursule azalaka chargé ya communication na association wana ya Aimons-nous réellement vivant. Voilà, c'est ça. Maman Ursule aussi azali moko, nous apprenons qu'azali se chargé ya communication ya Aimons-nous réellement vivant. Aimons-nous réellement vivant, azali structure où il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de papas, il y a beaucoup de mamans oyo baza mi tout peine salaka parce que il faut qu'on se le dise parce que moni ba maman bazana ba papo bazana ba to mayele basangana. En tout cas le la président il y a Aimons-nous réellement vivant dans ça l'effort vraiment dans le cas moyen zo contact il y a président fiston ça ito me kosolana par rapport ya ba affaire union son nzambe asunga kimia ekota tout un chacun à se retrouver dans kwena. Maman Sarah, un dernier mot pour tout le monde au Kabwana. En tout cas, le beza te kara ba comédien ba tika hypocrisie. Ba mi bimisa. Ba la ça pena ba tendance na bango eza bien. Merci beaucoup. Je suis Walt Lobeko le Kalilo. Merci.